Papa tozali na butu papa. Sanga bakangyo pona nini Este John na makala bakangyo pourquoi? Christian Vina yebiete tokutana neka na butu papa. Yebiete kutana butu na posoni. Tuna eji. Bena kisa bakangi bino wapi? Kangi biso na Christian Vina na bindungi. Esikani. Na H. H zani parce que ba H bongo J K L H zani. Zali na butu papa ngana butu na tokutana yaka kingunji kotama samo boye. Ayeba ina été tokutana la relation to soigner pe. Asona ba zemina so zemina mobile na za sanga zemina 3 mois. Pe ba kuti biso na kata chambo ba bimisi biso. Yo comment on Christevie. Pourquoi est-ce déjà na kangi bino? Ah yo sani. Mais maman biso na télé za la ku. Yo sana ajini. Il a 16 ans. 16 ans. Mtezo mitakala. Kutoko mutakala yo na ye ha? Na longo bilamba na. Ye muko. Ye mutalongo bilamba na. Pona ni? Pa bimananga. Abimananga. Abimana yo. Pona ni yo boya kite. Na bana uboya udenga kuna ganga ya vya fusa. Olobini lo makasi. Kwando ganga kite oboya kite pourquoi? Ni bana ndio kuboya suka fuwenga chiwa cha longa na jipi. Bo pona ganga kite. Aganga munoko bendeni. Kengeni ngamunoko ti. Bo ganga kite pona. Eloti. Siko ndeni SD John ayeba kibni boza kuna. Ala kisi ya bendeni SD John. Ayeba neki boza na H nde yalo biki H. Ayeba ndeni. Ne evite. Biba kuti bino boza ki torchini ndenge ya lobi torchini. Ina bilamba na ngai. Ya lobi boki te ngaza ina bilamba na ngai. Bon yena longo bilamba. Yimo longo bilamba so to kotenga na acha na siko fo balo bana bango so bayeba iso amine ba isinga te amine. Yo mto yekine. Katu yekine so amine baboya ka. Yo tango yekine ono yo bete amine. Bene ba amine ngai bi ajina ete. Papa mbote ha? Mbote papa molia. Na ebite okolo bani to moni jeune oyo akangamaki. Il paraît bakangaki ba hôtel. Mais na ebite yo tant que jeune okopesa tort pas nani parce que mobala lobi que ya fokusa qui était. Moi c'est pas bi que non, ya fokusa ki ngabo na bo. Tant que jeune opesa mon conseil. Conseil na pesa liboso na na pas mobali puisque mobali ne mutabandaka ko attaquer moi si. Alors tant oyebi bien que tant on attaquer moi si. On comprend très bien que mutu ana zamana muke. Yo yebi mutu ana zamana muke ozo kende verrier. Siko mutu réception aska mon bango be mon be ndengeni ou bien ba bombaki moi si be comment? La réception peut aussi avoir complice. Puisque dans la réception, vous allez d'abord, la première chose, c'est que un hôtel, quand il a une identité. Nous avons une identité au côté d'un hôtel. C'est-à-dire quelque part, il complice dans le au côté d'un hôtel sans identité. C'est quoi, fier dans le but qu'il y a Foxa qui est? Mais à forcer, ni banda bien à casso, bah côté qui, bah comment il y a les bandes, bah qu'est-ce qu'il y a quatre hôtels. L'hôtel est qu'on a forcé qui était, c'est-à-dire à Lingaki. Et ça existe cas échappatoire, il y a qu'on s'échapper. Le fait qu'il y a rolonga di banda boketi hôtel asa lingiti l'hôtel ndeko na forcer il fallait forcer na balabala so à côté na quatre hôtel déjà azaki d'accord siko pona yoka wana seconde conseil na pesa pa ndeko mibali basi bazebele ya ba 1500 bazali na ya ba 1000 fa kutu bazana bango comprendre batika bana mike mais côté ya mama batala bilati ya bana comprendre bilati ya bana feza la bien mona ko bima alati mabe yozo mone pas que d'accord c'est pas normal batamiti on va mona alati mabe justement eko exciter bango pe alandi akesa bilora mabe faut alata la pelati la bana basi c'est que na ko kangena makasi na kangena makasa nga ganga déjà sika zalaki ils appellent faute na papa comment forcer forcer non ba côté dans chambre la police et kanga bango tina chambre non a forcer te suka forcer qui est anga ganga ka sika zalaki après là la police mais encore ba keti l'hôtel c'est ba yebani na ba de restriction na ba côté c'est qui mbongo bandimaki bango na mine conseil na pesa na ba hôtel faut totalaka bana ko kotisa na 4 ya hôtel ba âge hôtel qui parasite tout hôtel biso makala papa Kenega 19 mois ba mine. L'hôtel à Makala. Donc ba carte d'identité te. Ba ki para kutu tezo ke ka mbongo mba moko. Mbongo ka momo pesi ka okoti.